Nora, Nora, Nora. de l'huile. Ne tu nabi gana yibo yoka ate na yibi. Nani? Après pona ba mituka. Nana uliambo mde na ko kenekini. Ezaka ate na keiki ni polero ke bacha mabunza po bapesa yo. Po futa soufflate. Te na binga. Non ngana za franco. Ah bien franco tu mutu na yo lianga pa ngabe wa bikisho. Yo shiko ipemena ngo. Ngala mona ngote. Bongo na kuta groupe. Bala ba bite comme elle qui tani pa wangani. Vienga dos. Yaza mukilomba. Mutabu ya maza 2. Ya Freddy Mbalio. Maman nos alina Chobo. 3. Laïlaï. Grand Yaya. 4. Victoriane. Moi, on a machine à dans le col. À joueur à danger. 5. El Bunamounen. Ranger civil. Allez, yoga de big, yagoma, goboga, yagoma, gobeta, dilege. Allez, yoga de big, yagoma, gobeta, yagoma, gobeta. Bonsoir à tous, bonjour à vous. Bienvenue dans Ici c'est Paris avec Nora Digital. Une émission réalisée par Alpha Sage Image. Nous sommes toujours que M. Zelengi. Bandeko Balandi. Avec la du Jibo Kozalaka, j'en me dessus parce que ma sola on est bandi. Balankin bana monde entier. Même que ça nous plaisir. Alpha Sage Image motema ya Miriam na simambili ya masole ya Tokos kapo na bino la déjà tambula ka bo le kalika ka boye abi lelo akange bino yemo ko franco bobi ya Janify oboye bi o asepelisa bino o asepelisa bino tina monde lelo o azo se retrouver na na monde mikili to betane kati ndeka na sano toujours que to betango na nenga nord émission no ici c'est Paris na kati ya www.potonapoto.com Mikolo wabi mahamra ya poto pola duji na fana na poto do no bete mission na kata poto do poto na poto.com chez moko la mine dans vos mosakoli beauté image yo kosaka na ngolo lote elle brune masole andeni bon voilà ndeka ezalaka Janifa yazoya to beta kachimini nebike boza ya kosepela. Bonsoir. Bonsoir. Ouais, Franco na bango, nebi ki tamba ba Orlando ça bango plaisir. Ba te bele ba beng habiter la digite na habiter mon Franco po et ça la biso bien. Ata to monier 4 fois par semaine et ça la biso plaisir. Yango moni na ye kolukayo posto solo là pour ba téléspectateur ba sepela. Ah ouais Franco Azali na ye, Franco Azali et puis balanda biso na site poto na poto. Bah comment on va bloquer tout ça déjà qu'on a tout ça tout aussi ça fait film là sur Mikolo yo eza Jennifer ya Bendi Mokila to les gars na site déjà et puis basé là bloquer monsieur to message quoi il m'appelle en DVD c'est toi qui m'as envoyé donc toi qui na montage quoi monter le site to ko ta usine pour ba les liper pas mon en sur ba DVD sous donc on a ça des systèmes to tient na DVD tout ça dégapé na poto voilà. Siko ndenge sala siko groupe na yo o recruter bato asika ou bien na groupe na oka ya kala pona tana sala ke misomo bona kasamo kinal male kuna peso mbote ou bien botaka ka équipe wana nde bozala ki na kala bozi bato muso asika. Non équipe eza na ngoka nde ezalaka na bato pe asika baye de ka kinal male ko ebisaki yo pour kinal male comme ta chef mouvement donc bino tu bosat va tozu ba film so asika ba Mireya Uchai ba komona pe la blog asika yo pe no ozana pe donc oza solliciter na groupe Janify ba komona na ba blog film asika malgré déjà toi aussi c'est déjà c'est toi qui m'a envoyé tozu ba na log asika donc to bimisana no boro wana so bimi côté na ici na marché ba noté kama mais tout le temps tozu beta déjà na site de poto na poto to bora déjà Janify Bendi Mokila mais et l'autre ba na so mi baleza na kulembo ngamundele nanko parce que nana kulembo ngamundele nanko do football ndango susu bazelango pour ba fanatique ba nombre sur live les 11 juillet toza na mien ngai na Ducheka Panga Ours Blanc na Igor Demite tout ça présent Mimi donc les 11 juillet toza na Amiens na bokasi ya mer na biso ma vétérinaire vraiment ma vétérinaire abia kanisi bana miepé donc les 11 tous dans la salle il y a quoi moi soirée voilà mandeka ezalaka et puis les 12 tout ça ce qu'on a terrain ka wana bana ba papa ba na bana pona ba photo ba autographe tout ciné ba autographe tout ça na bangwana moi mobimba donc samedi les 11 tout ça na mien
dimanche toza na terrain en face ka ya salle toza la bisona moi ba photo moi ba kamundi le tumba wana bani donc voilà les 25 juillet toza na mboka mofili mo kangamna la nikakawa ezali Saint-Thibault ba bien na ba ville la kangamna la ni Saint-Thibault vraiment DJ Wawa avec son 80 nana avec 80 nana donc ba zéro pena bien wana donc azana bango 80 nana nyoso pona ye moko be pona batu ba ko ba partager moi emporter na bango kasi on tchatché 80 80 mais bon bela 80 nana do baza e be ko le tout ba ivoirienne bazali ba camerounaise bazali ba marocaine bazali ba congolaise bazali Congo Kinshasa Congo Brazza bazali donc baza 80 donc bango tout baza na salle ba ya ba vivre bango 80 nana wana avec DJ Wawa na DJ Mayos vraiment bazala baya ba donc ils ont kermesse le kermesse qui tokos le jour de 14h tilo binatongo donc papa baya na bana moyi wana le 25 j baya na bana na bango bana ba okota pe balé moteme obeta ya présent molai balé moteme obeta et puis biso ba comédien groupe Janifa pe ba osala pour moment ba sketch ba comédien msupeto bazana kati donc beza pour ba comédien tout les autres ba ponenga tete oyo se présenter oye to betika keloko DJ wa beti musique na epo baza 3 DJ ba osala wana DJ Wawa mo a pompé et puis DJ Mayos et puis na DJ Shango. Ouais. OK na possible non c'est pas DJ Mbote na mi que ça plaisir na beauté image me to linga remporter. Olobini o kende ta bi 80 alpha sage image motema ya Myriam yo makamano linga raté. La mini kutu ya batu donc moi ça pembe na ndako mobali moi ndeka ezalaka. Scoop Janifa en fait nazana mais question moko boye amina nga moko apesa na tuna yo comme on Feliciano escadé la lobby az alingaka trop alana ba théâtre no banana mboka chilelo en fait tazana besoin yeba par rapport à musala na yo ndengo za na poto ba avantage nini yo za nango na ba désavantage oyo ozo na mboka poto bandoye abo Meliano hein? Feliciano à la portugaise. Ah, congolais. Ah, ouais. Escadela. Ah, Escadela. Donc, vraiment, Bambota Trubis Kazali. Et puis, au moni, la poto, toujours, moi, changement belé. Donc, Moussala et Koli, moi, ming, la poto déjà. Surtout, on a qui sous mon ça, bisa, sous bien makasi. Donc, on a super, moi, ming, la poto. Bon, bah, des avantages. On a des avantages, exact. Tout est tokos. Tokos. Ndega, DJ Wawa, le baraka, donc, Kermes qui tokos. Ok, merci. Voilà, Bandeko Balandi Binomboyo qui Janifa Alobi ke na poto awa ba des avantages des ala raté abi na poto et baxer sur un plus pour comprendre déjà même que ça plaisir na bina G Black moyindo plata plus mobi tu stock yo sur la bien pour la digital. Siko Janifa il va senga ke bozo kende Londres tout ça ba beng sabino en plus na moni pété makasi donc bozana ba soirée ebelé ba kermesse belé programme ba pesa ngai la semaine dernière pa ya Elbrin sikoyo est-ce que programme ba okende kako bien ezandeni yo poko kende be bango ba okende yo tikala no bonga ina programme wana zate bango ba okende président Siatula Moloto Yaya yimtami ma délégation ya France du tchekapa ngazana kati metaping ngazana kati. Et puis, bah, comme je suis à Londres, quoi, avec Ngadou Sazakuna, mais Revala Balazakuna, Nani Susu, bah, fait Cocodien Zombo, bah, bactéries belé, bactéries belé. Et puis, là, on a dit en France, il y a là-bas, Douchi Kapanga, bah, Meta, bah, Moloto, bah, Elbuna Moulene, bah, on va au Kende, na Victoriane, mon a botté en chien dans le colo, il pas au Kende. Pour battre les à Londres, mais non, faut tout le monde avoir mon abonnement chez dans le colo. Donc il est pas au Kende, il est bien bas au bibis, bien bas tiens la salle, bah mon pour battre qu'il faut mon abayon la salle de la cinéma octobre. Victoriane. Mon abonnement chez dans le colo, il est pas aux arabes en colo. Donc c'est vrai quoi. Ok bon, on est ni maman au Kende, pourquoi il y a tika là? Non, on a Franco a le programme là hier, Franco a le programme là hier, notre calendrier là, on a bien la maman, bon on a essayé de le 25 na Saint-Thibault. Les 11 dans un Amiens, donc il y a un moment où 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 il y a un moment où
Ok, ouais, tozongi na mutuna oyo. Tango ça théâtre no titre théâtre na mukila. Pourquoi mukila? Oh ben mukila la kola moni bato ba o mona za mwasi na ndako. Mwasi dekonaka. Azo mba libanda. Ba benga bango bendi mukila. Donc mbaso yo, so mbala mwasi trompaka yo. Donc ba o benda yo mukila. Voilà. Donc on nous a ndinga za ba bendi mukila. Parce que mwasi ke ba ko mozo masolo libanda ti. Donc o tuba basi ba dekonaka benga bango bendi mukila. Bon volant ezanini. Volant ezali moni na salaki la mine. Na yeb se ko na bilu la ka la mine que non so ka kontika na mwasi daga na mwasi ngai a benda volant na ye. Na benda volant te zonga na kati. Volant ezanini. Volant? Volant. Volant. Vous comprenez? Volant. En plus olobi na nini wana keno des aboye bino motolo balanga ngana za mukolo ndeni yo moko kotaka voiture na okotaka volant na kata parking ela kisini eloko wana pona ebike ça plaisir na Monique Senge ya dinga bongo eza nini en fait volant na bakota na kata parking kokota kata parking eza ela kisini tanso mbala tamla na jeep ya munene yemo siko mona okominga na burge no fona zo voiture na gigara na parking olotika yemo gigare voiture bo amukolo mais ozozo ka volant voiture na yemo gigara na parking donc si volant o gigara na parking yomoko. Balobi monsieur comme lengi quand ne sonne toujours qu'avec la digi beaucoup zaka jamais de ma solo ya toko ça bien monsieur comme elengi voilà franco sikoyo tuna ngam cheza boy franco tango yo ya kipoto sika oyaki na mupepe moko ya sika mupepe oyaki na poto ba comédien ba yana ba bo selonga ozaki na diversité ba musu ba kana mwa mayu ya ki pa poto moko onisaki poto pe oza premier comédien oyo asalaki ba théâtre oyo etekamaki na poto en plus asalaki yango na ba actrice azaki ba na poto koto pe esimbaki etekamaki siko mupepe wana banda ba théâtre na etekamaki esila okota maimba moko ti oyo ko se trouver lelo masolo ko mokoto na YouTube ezani siko mupepe yango ekei wapi. Non bon mpepeza nango moni eloko bomi biso et décourager ngapé même ba producteur zaka ngate ba producteur nyonso mona bosoza poto ati po ba o ba blo to banosa na kin ya ga iteka makao ba to teka ngo ba producteur bazalaka ba mba sala ça musala wana tout ça ba misala belé au mona na sala destin na sala papa conseiller na sala les mondes méchants na sala ba film belé o iteka ma o ya solo que non mutu mo te comédie mo tazayo ko kananga ni na oteka ba ba finance na poto na osala ba film na ba comédie ya poto donc to lemba ka galère ko tibo ko ba ko pirater mo ba tina YouTube donc et comme c'est peut ko lemba bum sa mbongo ba msomo no benga wa uti na so wa uti Londres ba yende timere fala ba Londres traka uti Londres ye faut ye aller retour hôtel traka après va pirater pour pirater donc ozoma ka inutile ya mona dosé na bino tango la mina ya pesinga bula bino franco to sala ba blog moyo akulutu na ngato boka na site na bo to joma na site ka malama ki na site ki o sala logo mono no ezobi mame o gane mo wona o gane na hote donc c'est ça quoi mais la force dans mon kaka yo mo monite na benda ya na bula na boaki Jennifer ya beni mokila monde mokila to tala o sana kala ni o sana Bino ba teti hein Yo dans la mine ah oh je l'ai arrêté ta beauté. Franco Nani wa? Franco Bogi boy il vient tembe Bogi boy a bloqué tango yo pas ne o fata ka yo ko kikuru petit bout le bana ya Tika petu na moi ça batu. Ah, Jerry Lumbe. Na leli hein. Ah la mine. Beni Mukila. Obi? Beni Mukila. Nana Beni Mukila. Demulai. Bote. Demulai kana ni konki. Ko puta na petit. Beni Mukila. Beni Mukila. Petro ka.
na olia mbonga mde nanko wana bezo kota na poto après ce que na mawaka ya ba fanatique na tili ba moto sur na DVD avec producteur Richard Lukao ils étaient sur na DVD ba somba ka pota la ba titre no tozwa wapi ba mokila ba tolia mbonga mde nanko ba explication na ya kana ndeni mais na franco ah wo franco tu no question na kana franco na vanika buna bule na obeta ngoboye équipe na obeta ngoboye équipe to sala ba destin ba mona to sala ba le monde méchant to sala ba papa conseiller to sala ba na sama blogue bele ba film bele na sala ba pressé zéro voilà. Ok, merci. Voilà bandeko bana ndisiko Jani Fai po nini baninga ba okende Congo yozo kende te bando ye poto oyeli bosa ba comédie belé mais tozanoka awa pourquoi ka ozo kende te ko yebisa ba téléspectateur te ouais bon beza muto mutazana tana e moni to bota ma mutanta boto boko bota ma to bota biso tant to biso 10 na ndako boy to bota mo ko te do mutanta na jour na ya bota ma apela jour na okufa ne to jour bota ma to apela jour na so okufa ngano to okufa mo te pour evitar somme to okufa boso na donc mutanta ndenge na ye tant to yaki to ka 4 ozo comprendre biso to ki poto to ki 4 to ki météo veshaba apo nanga 5 na manager la biso ni papi matunu sans pas moyen alors ce qu'on fait chaba mutazonga boso yaki météo zongi après veshaba landi après apo akomo kenda kumoya le siko ngai na manager la biso papi matunu sans pas moyen na toketi tout ça na biso non donc tous autres travailler non ko kende kin ezaka te na kei kin pour les rokende après les rokei obonga minamte okeka no lebi ke lobby ne na bo na benga assistanta afutilanga ya reto te afutilanga na chambre ya flat afutilanga na chambre ta une semaine allez tant ya futilo une semaine wana isili on a benga sko nani ah OK na bengi prophète Gary King l'église APC batia mabonza po bapesa yo po kufuta sous flat le basta système wana na yebite bato bakenda kin donc bato bakenda kin nyonso tout donc basta ka système wana akasi moi une semaine et après le reste côté kuna ba usolola te na binga na ba bon ngana yuzo yo boy siko ba de ngana boy suba mangone ya po ya kunanga bato bakenda ka donc ezala bongo na yebite mais monsieur comme elengi bote image oza bote fela balobi G Black moindo lobanini siko ndeza biso to ba te ndeza boye so mutanya kende netinga no hasi na kende kin la digital na zukika une semaine nanga le reste kana vana bengi bomi le zo kinzimba lobini ezala bongo non la biso ko ngo sala bongo wana yo mais na binga moi yo ko sala bongo te de bato basala ka yo te yo ko sala makamba boete na so basala ngo wana taliban mais na binga ina ko sala ngo te no na préparer ka bongo ya une semaine oyo tena na biga no bato bazakuna ba no futila na no senga te ngate na fona bongo ma bien vous comprenez fona bongo ma bien na ko kelika tanga kineti ba duche bakenda ka wana boye basenga ka basala bongo na bala richesse duche sala na poto tu évite duche sala te mais artiste ata sali te duche sala duche nenga kenana pena sala ba duche ba asali après que tant que déjà c'est bon quoi richesse ça richesse siko ya senga na yebite wa yebite ngala bika yo bi duche na bi duche sala pour na bi duche sala bon richesse na yebite so sala mais bah mais c'est comme la mine de vos awapi alpha sage image à elle brille na olela aux awabi bon na peso mbote kaka awabi utakati quoi siko ndeza bo franco yo to yebi oza artiste munene ozala na groupe na yo moko il fallait que tu groupe ngaba nolikana kini mais lolo yo siko yo to komi ku ba biso ngana munatalité mba obenga nga tout ça bi ala disto mona Jani Fai akomi na groupe ya Duche Kapanga zo sala ba nini awa boy siko yo okomi na groupe ya Duche Kapanga ou bien de ni expliquer na biso yo obomi groupe na yo o il fallait que en Afrique yo continue o ya Duche non groupe Jani Fai il est na Africa TV il est na Africa TV bon Duche Kapanga na kota groupe ya Duche Kapanga te moni banana ina kin bana ina kin ngana ba obenga partout donc tam so mami via obenga ngana yo jouer na groupe na ye le andaya bishop mona benga na groupe na ye na jouer
Na joué presque ba groupe le groupe Christian Petit Longa na joua, ba groupe presque tout. Groupe sans souci d'Afrique. Hein? Il y a Vinabiso Mokili Moma Maréchal, paix à son âme. Mon loka sagi asuka na film na suka. Pour nzamba. benga ki faut kende mais ou kekate. Tu na joua ki? Na yanga bor na joua. Na joua mbila na ibena commandant na zo diriger. Na ki soda. Na joua ibena soda. Donc na joua, film na joua. Donc ba groupe tu ya ki na bonom na joua na ba so benga na boya tino na sapo eza bulo na biso. Donc pas duche senga service, duche benga bivier. Ya ochanga poa na roboya pona za musato sala ka ngwana to boya te même la musique ele kanango voilà donc ya on a ochanga poa donc na duche benga na chake poa to film to ça mikolo ya na ki déjà partir de gadana kin to jouer na Igor Demita za na kati pesa mimi joli moi de pas na kati joli moi de jouer mon groupe Jennifer mon groupe ya président Caleb Igor Demita za na groupe multi mais ermo ngapena benga gae ayaka asali pa na groupe Jennifer ermo pe na groupe aduche donc ça na ngote ko soko jouer na groupe multi ndo komi ko jouer pas duche ya be mabete so pe duche komi président ça du groupe so pe na jouer na compte na groupe aduche mabete so moi katuka bien zezali na jouer na ngai problème ate mais na za na groupe aduche te na groupe Jennifer président groupe Jennifer voilà OK siko Jennifer siko ndenge ba artiste boza ebele siko ba artiste nini yo oyokana na bango bien nyonso te parce que ata biso na média mais toi na batu musu boza na bango bien mususu bon mbote ndeti na bigo na yibo yokana ate na yibi nani za promis pona ba mituka oyi masole comme elengi viens na bomba moto yo bo panda isusu oyi biso na bomba moto ya na sete voilà biso nana ngo siko nana ngana nani yo mo yebiti mutu kana nani na pire petite sœur na ngai Jessica Tilanda Jessica ba la ganga to sala émission akima franco za mutabakisi na kusa pemendo yo pusa pemendo unikisi ya Tilanda babi yo bako oza na spirit eza do Tilanda bangaki abangi ko franco to mutu na yo lianga pa ngabe wa bekisi yo siko pemendo ngo ngana mona ngote voilà bosco pardon on pesa nga c'est fulanga okuzwa grâce mission la pesa poudre te mon ndia koma ndio osela ba de ce mutaye nga fula moye chez yo mais okuzwa tso boninga fo bimo okuzwa biloko okena ngo ofulami siko mutu nga na weya ne voiture tukana oza tete par na tete siko bongo saba concurrence ba yo me on aussi la mine na tiki mkusa na uza jipo mon jipo elegwana ki na uza wana na boma oyokaki bona yokate franco yokate na yokaki balobe comme comme elengi bo comprendre que c'est Jani Fay babi artiste na bino wa se pelisa bino bokanisa sila masila te ya Jani en forme nga mona za na awa boye voilà siko ndeza boye vient nga Jani Fay yebisanga nan to ke mindondo te na ba artiste tout tangina nga 3 artistes oyo ndima ba bossa bien ba bossa bien ça la pena bien sûr à ça pena selon yo parce que mutu na bat na ngana na monde na mona tanga zate mais na ba préféré na ngo peut-être na otala pena télé mais tu yo pota na kati elle buna na kati mususu na bombi sikoyo teno chata 5 baze belé ba ebe ti ba na tanga so ba comme 5 personnes ka te ba na bango belé so na tanga ona tiki o mabe Duche a jouer bien de Londres bien Demita joue bien ça joue bien Vienga dos Mokere ko joue bien mais vraiment joue bien Alpha Sage match ba na tuna yo siko yo ndenge do jouer na groupe ya Duche ozo banga te parce que longoli ba mondeo ba ta longoli chaque na sur na papier wana yo siko zo banga te ba ko longola yo ko sinso papier wana te c'est ba sincère na lobby Duche au sincère papier na etange ki take président mukolo groupe bon on a un groupe là voilà même c'est comme elengi Jennifer wanga ni Duche na bien ko engager mutu ko na franco aux yeux na groupe là yo mona ozaje bon ça la dit qui va o kokate non ozona mboste kokate ba modero soki alongole ba modero po bango bangi na groupe na ye c'est normal akati toze colonie nani yo ngana muyanzi 100% misi makasa baluba po muluba botola mutu lupango yo poko botola Duche lupango parce que yo bia kwa mbusho tendeni teza groupe ngana na groupe Duche te ngana na groupe ya groupe Jani Fay ngana na groupe ya Duche kapanga te vous comprenez
Donc on a qui na joué na groupe chic sur le groupe au ba mokile yeba o ngana bima au monde entier ba yeba ba découvrir que no Janifa yeyo c'est chic sur le il y a vient de sauver ngadios mokere koro asa muda na pante mona timba ba mbwenyi ya benga de vercha donc so yuda via benga de vercha donc makambeza ya kubeba siko vous comprenez donc na qui groupe na ngana sa no ngana na kusona ke qui na go jouer nango sans hésitation za groupe chic sur le parce que ulongwa ki to yemikili après na mikila na mais bali balongo la oti na chic sur le chic longo kala na longo lenga binga dia va bela non biso tanto yaki via na bonne santé biso ya poto 2009 mesure di ben na sona poto to sona di mesure di ben ba tiki ngala koto donc je ngalo salongo la ngate na za li tilo na za le tilo na za donc sona la bibo le la keki ça na ke ko konza so groupe na bien bien kondo komi weha po weha lobi ba wenge tout soka bazwa mutu apa bongisaka bite apa BCBG siko yo bongisi te ngana na bite ke ko konza net na boto la groupe te te do so lobi ke petit ya osala bosena nga via ko bosena nga to nde we haloba ka biba moni ba wenge tout so na mina zwa petit auya après bosana ka bite apa BCBG qu'est-ce qu'on part ni no rozwa mutu te parce que obi ko konza donc konza ça dit les ngana longwe na longwe le to e poto tant aussi contre poto na zaki chef en mouvement. Donc, président de Zagi, Viengados, président fondateur, c'est le Mokere Koro. Après, il y a Zaginga. Vous comprenez? So di Gambali, so e wuti na se pananga, ngam na matongo di kolo. So e wuti di kolo ba pesinga na zonga na se, na bato so na sima. Donga. Margim so doya na sima, ba poste kona no pesinga longa kala, ba Mireille, ba Momo, ba Zizanela, ba mo konza. Pour ba pecho ba treveke nanga, ba bi esprit ni ngana na bon. Na treveke na bango. Le temps on a yéga de bamona nzokwaye ni masia zabenga mona nzoko le temps kita babi nzokwaye donc chicho le ngena ebi na ba ebi da o nenga yeboye le temps ta sona moni ozo mabe zala pembeni zala boye ozo mabe boye donc to bongi sum makam masolo vous comprenez donc ya te ko konza mo so te ninga ya famille quoi ninga famille ba ebi da so muto ayi no ayi ko bongi sa so ko to izo singa boye fo boye za boye vous comprenez. Même dans le groupe de vidéo, on a une famille, on a tali blablon, nongi awa muto je mabe. Oh afa ça, bo afa ça, donc c'est ça. Déjà dans le groupe de vidéo là, puis on m'a zawana ya makasi. Nani? J'étais moselo. Ah yé pena ça va. Ah yé za pilé penati, bona ya dona. Ya zawana na petit vidéo là, na président Charlie Nongi. Oh ya Olga Mbambi do bambota trop, ma viose. T'as tout bien regardé déjà, mais bah petit tout bazar, bah bon bien, bah jouer très bien. Tenga masundeni. Alonga qui tatu, alonga na groupe de là. Il passe. Ah deuxième ta longue de kotenga ma. O tenga mi déjà. So ok tout droit boy. So longa déjà o tenga mi. Voilà. Donc biso tout ça na biso, ngana sananga donc groupe chic show lengeza toujours en forme, bah petit bah jouer na kin. Via à Londres, mais revala ba so kiti a kitikin, abeta pe na ba petit. Et remo ba beta na groupe Janifa na mikila wa. Donc comme il fait payer, tout ça le mois bien. Bien roya ba katsa koto na via moli comme ba elbin ba kuna ba bandelo mo kuna donc ba ya boy quand on nga su koto voilà quoi. OK nemi que ça plaisir bien groupe ton nom et ton vrai nom et ta photo le big groupe anazel lengi ba belinda denawad bwana kati pourquoi pas appeler mote na yemo Edo Muzamba l'intouchable abitala kayo la déjà la Olivier en direct ba bio beta na robati donc m'a appelé siko Janifa na zonga na mutuna nanga na bata théâtre na ba artiste on dit maravement nani 5 personnes na besoin tanga comme 5 personnes. Note so ato tangi te bonga na ngo gina ba mais c'est comme lengi on bi me comprendre ça franco ma sole comme lengi tokos na channel 1 vienga dos yaza mukiri momba mutabo ya ngazate 2 ya Freddy Mbalio maman ozali na chobo 3 Laïlaï grand yaya vous comprenez 4 Victoriane, moi on a bouté ma chaîne dans le col. À jouer à danger. 5. Elle buna munene. Ouais, voilà. Janifa, monsieur, c'est comme na souka. Même moi, monde de la fête pour nos téléspectateurs, na batuna au balandaka. Groupe Janifa, ça va un plaisir. Ouais, bon, dès qu'on a le bagui déjà, c'est toi qui m'as envoyé bientôt Zobima. Et puis,
bazwa siko babiloko na biso tobwaka kala te na olia mbonga mondele nanko wana bazongo da na site na poto mais le 11 juillet na bengi bango tout o balinga Janify balinga Duchi Kapanga balinga 2 minutes balinga président Jean Molai tokuta na mien pas ya ma fait traiteur il y a bengi sukuna bidon to ya les 12 to saka eza barbecue na terrain ka face ka salle place wana to samedi les 12 ko to za wana et puis les 25 to za pa DJ Wawa avec 80 nana baya wana bamona balé motema bamona bactéries no suba ngwa lingaka et puis bamona 3 DJ ba obeta musique DJ Wawa na DJ Maos na DJ nani ba 3 DJ ba obeta makasi wana et puis billet na ka 10 euros et banda bena do kermesse banda bon couple na couple na single to ka 10 euros 10 euros kaka bacha mo ka 10 euros couple 10 euros single to dire be couple 10 euros 5 do balingi ma couple te donc boye na bino kaka 10 euros bokoti na bino ba tumba ba bilo ba ni neza wana do tout ndo le 25 le 11 ba tumba na ami donc ba tout ba ya ba vivre ba sepela mama kitoko ezali et puis ba mbote na Merlin Bao Richard Lukau Didier Makengo Didenta bah joueur tout quoi, bah joueur tout il y a Congo, Simba Labiso, bah joueur tout avec club, bah déjà tout avec club, général t'as mis si tango fort, bah moi tenais à moi na tindelier, assistant ça, prophète de la nation, prophète Gary Kenge, maman pasteur, Telima mana pasteur Noël Ngala, maman Dorothée, le papa Daniel, Yamayaka, bah tout, bah moi tenais bango à suivre. Ok, merci. Voilà, Bandeko Balandi, Botikulanda, Janify, pour comprendre kaka moi que c'est capo, il y a talaka ya chauffaka trop, donc nebi que ça lui plaisir na battre les spectateurs tout ya poto na poto.com bi sitana tokos bi site kitoko mo c'est donc ça bango bo lo banini bala monde entier que ça nous plaisir avec Nora Digital moi ça c'est kabi Alpha Sage image motema Myriam na sima bilili babi mwana mbana sakana na bilili pourquoi pas na babi G Black moindu mutnanga kati babi Luzo Kinzimba de Toulouse babi la Dujazo le Layo babi na pestimot na Serge Ilunga na Montréal pourquoi pas na Kaiser de Lune na Luanda pourquoi pas na Jojo Vita babi Marsolé ya Tokos bienvenue dans la Mokonza bazombo yozo lo banini. Bon, ma soleza bongo avec la DG. La mine Mosakoli dont vos beauté image, elle brune à mounene, elle choose à Biokanga Paris, mais elle brune à Biokanga na Mulunge. Na pesi mot na Mireille Chori, donc la bi yo ebi karati. Ma soleza bongo mbote na batu tout balandaka, ici c'est Paris. Tokos, poto na poto et sololi. Check.